siko moi nous autres est-ce qu'on ngulungana pour na toucher mon touté nzelo ba tutu ba kanisa ki sortir ça soutenir entrée et ko bima de ba mona ko ma machine je sala bana kuta ko ba tika le pays machine fournir bana trop tellement de machine c'est comment on fait c'est petit le bana je pas on dit ba je va dire ba côté pas plus que et na kili ba oui vous êtes en train de le bana ba frauder trop na muki pourquoi ba soldat ba zo sauver biso de l'eau soda azakabota ma soda combien de soda sont dans le temps de formation azakabanga mais soda formation esprit mabe ninyo musala soda sala ka soda comme esprit ata ko niye mo na samba panga ba nyamate maintenant azali civil banga banga zambe pas terre ba to ko ngola militaire mama et puis nous ba chef modèle na pesa ba kila maintenant ça na posa na ba ba ko mo la tête mais posa ko tiro la ko me tele ko la susu tanga noete ayo bazalaka kota 9 fois libota moko 3 mabote kota de 9 est-ce que bambe bazalaka libani tant que libandera kele ba mama te ba mama passa le serang bazalaka yo tu ma passa bani lelo comme ça ba bote na passa na banja ko tika ngana ba ba ya tika yo sakana o kele ba bébé ma sera no ba bébé bazalaka te ba bébé ba bandi lelo si tu ba bébé lelo ba faux bébé ko le na ko changer et comment elle est bazalaka ba bébé lelo de ozo ko le la mana de mo dire 9 mois. Bienvenue chers internautes à cette émission sur votre chaîne préférée Kati Kapesa TV. Au micro et pour votre honneur, c'est la demoiselle charmante Laing Ayei Mama. Désormais sur votre chaîne Kati Kapesa TV, vous aurez l'habitude d'être informé, formé, éduqué et pourquoi pas vous divertir. Sur ce et surtout pour votre honneur, nous avons prévu pour vous un monsieur très spécial. Un monsieur qui parle bien, un actif, un réaliste, au nom du pasteur John. Nous allons tous découvrir qui est le pasteur John, d'où sort le pasteur John. Et nous allons aborder un sujet très spécial qui s'intitule les vécus congolais et Maté à péter. Alors sans plus tarder, je vous présente le pasteur John. Bonjour pasteur John. Bonjour monsieur. Est-ce que na koki combien on peut pasteur John? Ndenge kotelela yo. Donc vous allez libre. Ce que bien nga frère John très bien. Pasteur John très bien. Est-ce que même ata ndeko John très bien. Donc yo mutoye ba ndenge ko bengela nga yo ndeti classé nga na couleur yo yokelanga pour ba ndenge ko tsenga. Na tuni bino mo pambati. Na yebi ke mutu nyonso era bobenge pasteur azaka na papa na molimo. Alors lelo baso bengo pasteur John. Balandi na biso ya CK TV bani bayeba. Pourquoi est-ce que baso bengo pasteur John? Papa na yo nani? Obimela wapi église nini oyo uta lelo bacho maboko bina koma pasteur John. On dit bien moni na se prendre la question na makasi ça va bien au sentir que na zapi na parmi bo baza. Omoni na se prendre na combo batu nyonso ba pesi mutu ça o confirmer bango na ndenge kotambola na moko mais bango moko basangani na second message pesa ki ba bimiselio combo qui est bon kelanga combo bo consacrer nga mais na mériter ngote na zo tambola na ngo batu zo banga combo na lokumu mais ça na ba fait ya combo na ndenge zo sengeza la te. Maintenant ça va comprendre na Nazolanda. Na ndega combo batu nyonso ba pesi nga sans que na mi pesa. Ce moment ni na matete ba pesi combo moko boy. Aucun ngiri même combo. Au me voyage qui mo qui na brasa ba peso ka même combo wana. Aucun angola ba son c'est le combo wana, ce qui fait ils ont confirmé. Maintenant ça vous comprendre. Mais que ba na combo fandi ba to ba sangani ya quartier ba pesi yo ba titre le kumu. So yo ki combo kilo mais na yo na combo so compromettre faux. Yo mo chef ba ida nzambe na musala na été. So ko benga mité, ça la voyage en la mai. Et ça puis mon bon. Maintenant ça comprendre. Mingi no batonde l'église, ba na l'église bazo prier batondi no balabala. Mais so tali mandat d'amener Isaki. Ba yeko ede nzambe ni sika bazangi makaro akopani. Ba futa makate ba taka ba farfoli na kopa ko. Yo moni ba baby seli ba te ya vrai musala à partir de ndenge na bango. Bochi ba camion na parking so ba destination. Ba client ba ko mata mais so ko komi na kati yungana na bina bango ba ta ko bunga. Na to ça comprendre. On a ce keba avant chaque camion qui ne ba Congo yo mo na musala voyage yo mo tiba Congo ko matimbela nzela na ba calcul mabudu wapi boina boina bo comme ça tant on s'engage mo ko chaba to ba ke na côté au bango côté au frein
Côté tu vas au gang et c'est une les personnes à l'image qui est na bango to na libulu. Côté aux attaques le bité na tumba pour prince Nathalie déjà les affrés. Donc mon na je m'en faut comprendre. Ma sœur, nous à chaque fois tout ninga papa mo ngoko na tout na ko maman nanga et loko nzambe a confirmé quel que soit ba coffre yo, quel que soit ba zela tona no kokite ceux qui kolo mukelo bi comme compétent ba to bi que ça est compétent parce que ya nini vous en fait question na tuna ni pena na le bibo ceux qui kolo mukelo bi que comme compétent ba to mukili ba bi que na no kokite siko ya nani vous en a poids pour vous en valeur. Ma question est ça, ma réponse est ça. Mais dans le milieu national, on a le but. Yo tuninga, na boy te na ibiso on a le but. Na zongi pour la troisième fois pour ouvrir la compréhension na le but. Na muto yo kolo mukili a le but ke okoki. Na yo muto on kolo mukili a le but okoki mais ba to le but ke na no kokite. Parce que ya nani ko na valeur. Merci. Tant bien nzambe c'est qui fait pour nzamba monike na koki. Tantôt c'est l'homme ba to monike na kokite. Au moins le lot de pété base. Nous avons nos frères. Nous n'avons pas combattre mon tout. Nous n'avons pas été na tchaba tout mal à l'aise. Pour kolom qui yenda salaka bato. Abima fo na makponi ni logo la tinda bango ba ya avant. Ba lobi makambo ya lobaka. Tango ya yesi ma ya loba ba bimisa e faux comme si mon père. Bato ba bomé église, ba bomé Jésus, bato église. On a fait le ba taliban ba na pour na Jésus. Écoute ça ne robik c'est ba taliban. Ya on a église ba lukela ka rando. Comment coopérer kana ba tchèque? Ya coopérer kana ba to mfutema. Comment est-ce que ça mutu de l'eau de samedi est-ce que ça mutu? Est-ce que comment mité? OK bango ba asali malamu bango pona bango ba bien comment mité? Ndenge le lot la pète. Na ina facilité ko yoso ba tutu na nzela ke no mutu to asekela mwanzana. Te ya mutu lo bananzambe ce que simba ki te ce que ça faut tinete. Biyomo ko so ba mbela bango moni mutu na mini o ko fute passer pe église ce que ça ki batama sunu ko bongo se mutema ndenge nini? Comment mutu akoti na ba akoti na business na kuita masanga bukangie faute. Oh, aïe ne peut église changer. Oh, de l'unité ma soulard, ça passe à tentation. Si qu'on église ça va sentir, va sentir. Mutobi kanan. Il y a un moni sala tentation. L'église est le mélodie comme musique. Car bango na bango biso kebo, so yeli bando coach infiltré. Maté en bois que la tchokim. On a ce combien on moni kolo mukidi. Agi mingi di banda. On va chaque fois. Pelisa 10 projecteurs. Pelisa mon amour à 12 heures aux années fêtées. Mais c'est comme une boue tout ça qui tige mettre Pelisa même na point qu'on va sentir que mot est pelikuna. Merci. Et ça comprendre. Merci. Alors pasteur lelo au convaincre partout. Congo mobimba. Mutaroboya matea pété. Lelo OK même si musika na poto mutu nyoso na posa ayo kamatea pété. Au sérieux ça biso na bandambi bandi monsieur sekati ba yeba. Autricha nani. Olobi penda bien. Si comme les autres est-ce qu'on ngulungana pour na toucher mutute nzelo batutu bakanisa ki sortir ça soutenir entrée et ko bima de ba mona ko marque kolo mukidi pe na série na ewana batu nyonso bakokisa ki nyonso bakanisa ko les suki tangu yemo ko ya bimi na système parce que babio azana Belzebul omoni oyo camarade ba paye omoni oyo muto pe na nzambe te yomba lukela ba problème o reki na mission ko sauver batu pe komati lelo ndio siko to la pété et na nzela watu bazela ngote soko tali batu mingi tato ba yeba bible fango ba mesana na nzambe makasi soki ndeni ba bakaka ye penza non rien azalo kuta ban or ba kota na makanisa ko mukili pona ye bango bakanzi ke nzamba sukisi mission. Or il fait grâce à qui il veut, il peut appeler qui il veut au moment où il veut, quand il veut, à l'heure il veut. Et tout ça se comprend. Si pour la liga belle moko be peut-être ba tela peut-être ba mbala moko yo on se passe chaque fois ko landanga tene na zolo ba tala nzanga bien. Makambo na zolo bezo bima ndenge ni peut confronter batu nyonso na système moko mais na zolo bakama makambo na A na Z na trichete na limite na zaka na kati alphabet malobani na zolo bimisa ya sika o zo confronter batu ba pesa nga confiance ko le ndenge bozo kanisa ke o na za soki ndenge ni on ba chaque fois te to tika temps to lia pete ce que c'est anga et toute famille ce que c'est anga te mo ça le rêve maman so omoni mwana mbwa o ko pointer ya kufi côté batu ba zata so gangelo wu ko bela ko sabu ko bete pointer to fumi tout. Comment on peut mettre les confs à Koufi, mais à Zogangi, on a pris un terrain net Moutazaki. C'est que maman n'a pas payé autant de mois dans son entraînement. Ce qu'on s'est l'air au point de mon année, à au soir, il y a besoin de ma pote à vous regretter. Et tout ça se comprend. Donc, on a base dans la vie, tous les pétés, tous les retardataires, au bébé, au bébé, Yaka, Panzam, c'est ça. Et ça, on a fait que, c'est là qu'il va colonner, on va quitter, la bengue dans le quartier, tout régné. En plus, il faut faire attention. Batu bala ta ramida cravate na fête ba que tu la fête ya batu partir en débat na critique
Combien de petits cadeaux t'es l'invitation, t'es mon ton fait tabac. Ma marée va continuer à mabo. Au moins, on me mine ça la fête, le cas comme un tiré, comment il n'a pas bête à mabo. Mission avec une autre d'où. Et tout ça, je comprends. Oh, la nanga bien. T'as la banane, tu vas la fête, il est je suis fait une guéba. Beaucoup de toka bakazi, il y en a plus. Beaucoup de même à bidon, il y en a. Beaucoup de combat bidon, et la fête, tu es au camp, you colonel, you fandi, responsable de ma sanction, les gâtés. Petit mot, ben, les gars, vous les gâteaux pain. Pas mon primis, mon signal social, je me dis, maman n'a fait, tu es un chiste. Bisous, tout ça, la cravate, tout ça, on aurait pu se faire petit. Moi, les petits, na moya nyo, comme il y a un azor et nyo, les cabines, pas comment rembourser. Attends d'arrière au télématique. Maintenant, ça se comprend. Pour ça, on va dire, les gosses, pour atteindre un tribunal qui va pousser dans moi, Azan a droit en soi. Si on a besoin de faire na vie, maman qui les a boyés. Tant que tu es à ça va permettre à tous les challenges pour comprendre. Koya mutu eza pete kokoma mpaka nde toyeba kotosa bikila wana te nunisa biso tozoki mpena be biso bazoteya biso nzambe me bazoboya kolakisa biso ndenge ya kobatama na nzambe tito nuna mpona azozongela chaque fois beglise etondi na quartier bazoteya batuka banga nzambe tika masumu mais après kotika masumu nasala nini nde lokwa tobayebi te opekisinga a lakisanga b yango mwene nekomi kaka so bapekisa masumu otiki ntango okende ndako okangi maboko tellement bangi nzambe mingi bomanza ezaka na tolite mabuka na daya okota na ndako bomoni mokolo ya lipa moko batiki soki lipa oyebi ke lipa okokota na balabala te kota na ndako yo ntango obeti karo okenda na ozongi trois fois omoni yango fese babosani lipa oyo babosani misi no anzala ekomisi lipa ondire babosani epuis makambo ezalaka lelo kokata lipa kaka boye makaka nana kati lipa na nga owangana ondima obimi oyibi naye moto asambelaka yibi o ningi etindi oyiba nzala eloko wana bayebisi biso te na église yango baka boteya bato nzambe na civisme basangisa toa na monde ya challenge professeur kouta lola soko otyanangi na moi te bokokutana te nde erreur esali bato ebele. Merci Pasteur John bandima Seka TV ka ndenge ezalaka bilenge ya boye soki na Seka TV te bokozwa mosu wapi. Alors Pasteur John nalingi nayeba mateya na yo ezalaka leçon morale to eza prédication. olobi bien exemple ekole moitanga yaka banda banini conseiller ce qui comme il y a conseil prédication na conseil ba famille est-ce que ça comprend malamu na boboto ba bandeko est-ce que ça comprend bandeko na bolingo ba c'est le moko est-ce que ça comprend alors kokola na bonuna ba c'est la moko est-ce que ça comprend na lo ba wana ba so da to so comprend na lo ba wana mama na so makambo na facilité na zela na posa titre te na zela na posa ni monta comprendre nga bien quoi pesa nzambe faute te koya mutu na mokili eza effort na yo te osenga yango te omerita te batya biso kotya tosengaka te koya na mokili ezaka volonté ya nzambe konuna mpe ezalaka yo te eza nzambe okotyela bamilio na banki mopermete onuna te so omoni okomi na age oyo nzambe alili kende na cimetière nyonso kisasa beta baturo omona bato ase ya age na yo ebele bakufa soko otali bafamille moko ti olula ko ezala kuna lelo mais bamanka soko otali ndenge na yo nanga yo oyebi une semaine oyo nanga ntongo toliaka mama kisasa oyo ekwata kotambola kiliki kolia bamanka na epi na remarke kala bepise ezalaka ebele te me basupu ezalaka ebele na biloko me barestauraka soko topesi 1000 francs madeso bazotya supu lokolo opekisa mama ozo exagere nakotaki na nzala modele oyo te ozolekisela boye mais lelo oyo soko otika maleo bepise ekoma ebele mesupu nyosoka moke nge moko mosu nakango napesi 1000 francs nakoti maleo bile mama sotia loso na madeso ndire ntango na samtanga te akosali confusion te napesi 500 te eza 1000 francs azotia madeso azoluka madeso naluta kokisela nga na makasi tozopanzapanza yango mpe tokwea neti nakotanga 12 mbuma oyo ngabi aoyo 17 mbuma oyo pourkui ngabika mama nakosena papa ngabi mama oyobi mutapesi mbongo oyo opesi nga 1000 francs napesi 1000 francs ozozonga loko mutu arankini bwendeni nekosomeli maleo na memingama nazala mpe na quartier oyo te eloko ekotinga wa nzala mozotianga maleo lokwa tokana naki boyema soki mpe nakozwa mbongo nanga mpo sekoti na sana oyo loko nde bachebe ngai bachebe ebien te ngai nasi yo za lokoso ngabi naza lokoso nakotya nde mpo na lokoso lokoso te nakokotela kote noteki na nzango wayo ozalaki mini nanga pasi na bumi nzoto soko sakana nozongisa mwana orge libanga sukai na wima pafuti. Merci Pasteur John. En tout cas, bilenga boezaka na Seka TV et pas la patronne Kati Kapesa. Oyo don ngezana bana kini bana poto ba mino nyonso boye ba bilenga kitoko boye. Faut qu'on retrouve encore na Seka TV et pas la patronne que je salue en passant Kati Kapesa. Pasteur John, depuis au sel matin no ya pété.
eloko nini oconstaté obakisi na kati ya bakino mpo lokola ezalaki te oapparaître yo moko ntango ozolobaka lobaka mate ya pete est ce que oza na eloko ya sika okotisi mpe na mitema ya bakinois eloko ya sika ekoti mpo tolepete lelo confirme na zen loko nazo bango peteke mpona se confirme na kanai nazoyeba na ndenge bato bayambi yango na boboto bapesi yango valer nde na oloba bato nyonso bakolinganga te mais nazoyeba na façon na bato bamoni yango mpenza eza normal baza yanga nakokanga pari nyonso tu te kolo mokili asala bato malingama ndambo bongonga donc nayeka kobakisa implice na oyo ezangaki na baoyo peut-être bacomprenaka bible te oyo bamoni église lokola ebetia bango mabaku oyo bamonaki comportement bateyinisa bango oyo bamonaki baza badelese oyo bamonaki loko batangaki te bakorate na vie nde tola mpenza ya bango tuki epa na nga avant enfant tout eza possible retardateur azalaka te na nzela nzambe tout eza normal mama moni mokili topesa valer na ka moko boye totyola bato ebele or bato ebele tomoni bango pamba babimisi makambo ebele esungi mokili sanki oleka mpe na classe combien de bato babeti bale oyo tomoni bona nzela classe te moto ebi okomata kombo na ye te likola likabo ya bale nzambe atie kati na ye mpe asungi nango bato ememi bato na bapoto mpe angindi kokamba mutu mosu aleki na classe te bofingi kokola na ye mabe me nzambe alekisa na nzela ya miziki lelo soki otala partir ya koyemba ne bato nyonso bazosepela mpe abongisi famille asungi soki ata na bango botieka te koma bozaka na tembe ya kobetaka mabangu soki otangaki te nde oza vino okomi libela obe mama botika biloko wana importance na vie eutaka na nzambe mutu to ekorépondre vitose ya mokili nzambe nde atie ye okoki kobala na o ministre na miso ya bato oza na batitre me na kati ya libala ozomona mamonambo akoza na jipe mobali mosusu okomona mwasi moko bomona etina te bakenda kofana na ngamanjo soki okia na ngamanjo koboye kuna kote kuna mabe ndako bafana mama soki mbula ebeti ndenge ebeteki na butu soki na ntongo awa kuna bango bazali kodinda kopepa lero nde baluka mbisi mais tala bango apres kopepa soki bamisi biloko na wana libanda batandi namaki kikola na bango ntango bakolala balaki biloko matembele oyo ezanga mosungi ntango benga sheri ngai ye loko baza na ke ya bolingo tala matama complet comment mwana azokola na bamakamela bakutu tite mais soki otombole kilo ndire saki ya nsima mwana mobakola ta na kwakere na monoko te panini abimi na ke ya bolingo flui ya mama mwasi alingaki mobali na ye très bien apiaka na bango babimisi mwana moko mpe atatanga te mokozaka na sagesse ondire atanga mama so olingi mobali na vérité so ozwisemi na ye obota banda okoya prophésie église ti mwana moko ataza kotika mwana atanga te makambo na ye ndenge respect kotosa mikolo pourkoi aza zemi moko ya bolingo mpenza eza bazemi ya farfoli te oyo nde mobali mpo na $10 oza pia koteka atanga $10 nakamamileka po ajonga safula zemi kotaka na tanga te donc c'est mon côté yo lingi mwana ngote na mutu otaki mi pe yo moni bana ngo ba yo ba machine zo sala bana kota ko ba tika non paiement machine fournie bana trop tellement de machine so ko PC petit do bana musu bazi on dire ba hanji ba tinga ba ngote ndio bazi maka plus que na tini kaka ba yo witi musu ko ko na mukini do bana ba frauder trop na mukini bilenga boye soki na sec activité pasta ya Florence na Bruxelles esika bafandaki bazalaki na resto bazolia alposaki motuna mo bozalaki intéressant makasi alobaki boye pasteur John oui lelo ampere eza partout mais est-ce que après yo ozo préparer déjà ba petit John po mate ya boye kosila ti fo esalaka kaka même bana bazobotama na kokola na bango bayokaka ngo est-ce que ozo préparer déjà ba petit John oyo bakoya na nsima na yo te na Bible sikoyo ndongo lobi baza ebele okuti na loba te namona bandeko na ngai ya CNN seulement bakendaki Braza bazongi babi pasta na Braza somme tout le monde tokutani kaka ngande pasteur John de bazobeta kaka maloba oyo lobaka wana ti mutela peto bisabi mutazo bango tisuka même ngambo na mona ngo na kwenda pesa na fandi mutazo lobona o sentir que mutu na mutu na matia na ye vous comprenez donc yo moni mama nanga na zopse lo ngoko kolonda zo fongolo frère et puis moi na kolonda ko yakana ba paya na nzela liboso te aka ba na nzela sima ata batuni wana na nso bika ngai ba kutuna nomba batuni ba ngote pa bike mungongo mwana nza mungongo mwana kolonda ba pande ba kama na mulongo na porte pona ko invitation ba za crédibilité tata et tout ça se comprend donc toli a pede soko landinga base na soko tsa bino lola sana pesa verser mais soko to sinza mena courage va enfant et pas nanga ki tu double retard ezaka te na so songela chaque fois nga ezate ke soko zo prier kanga maboko te na boya batu wana nge pa nanga ezaka nde courage chelo ngina moi avant enfant zela ko bonga sekama soko sekami ta avantage ezaki na to so comprendre
nalobaka chaque fois banyama ti baliaka ofele banyama nyonso batondaka chaque jour te yana mosusu balalaka mama na nzala mpo azotuna abetanga masolo yango banzinzi bokende kote nini wana mabanki biso tozalaka kote tokendaki me afulu na biso lelo kimarin te tomikuti te na biso na banzinzi tokuti mpenza vide mpani lopanga yango bazali na mbongo kokoka te me baboka biloko na fulu eza te bakende na fulu me bafulu sika banzinzi bakotiki na nkini bafulumi fulu alelo mawa tolo bafulu bazoyunga na kaka wana bakomoni bakutu provocation okanga nzinzi azotala mona nzinzi tikanga yo ngana ebembe te longa kuna na pointe moni ngebembe wana bazobunda tikanga tumba kuna bakimika neto bapesanga mpe barapport donc il y a photo même si c'était na miro comme moi c'était ça qui mira qui tina zam osomi tuna me moi c'était na zam on soko yebite ko de pyramide ouais ça en foutema moi c'était na miro ko kufala ninzala miro pa mwana manka pe moi c'était ba ki pa mwana zam mikolo ba oliate ayebaka pas senti na full propre elle full propre a démissionné au moins a changé mission ça qui na balabala bobozo numéro 129 moi na dépassé que tina 134 moi c'est que Nous avons ces problèmes, c'est que les murs à voler. Nous avons qui est là, bâtiment qui va piaquer, va changer mur. Parce que côté va sauter dans foule, les autres comme bébé, pour pas dans la défense. On a besoin de survivre. Nous avons nos vérités. Donc on peut micro sur les marqués, bah nyos pas comme une Mickey va fumer, nyos pas comme un conda. Au moins bah ça se met en boca, bilonga mawa, pour bailler sur l'os malongate. Donc nyos comme gentil. Nous sommes comme moi, nous sommes très bien. Nous avons massé un bon gitan. Nous avons tika na robomia tata bana, ma tika koki. Donc il y a mon gars des personnes permettent que nous kini et tamboli. Maman, tout ça en période de moko nyonso kaki la monde. Ngata ba penga responsabilité. Nyonso na somo na cheza mateya. Kokola na ngati de sa grâce. Soko tali makambo na kuta na motie simba na zo kende liboso, nzamba za bien. Nzambe pas permettre ka échec mususu comme la yo batu ba chola bongo tala na na ko soko zui. Vous pouvez différencier. Vous pouvez avoir mais qui va monter sur succès na port. Côté na salon, on me met dans la chambre. Pour mutu mso me na parler quand ça na semence na bolinga ko tala nzo kana ko vérifier ndako ko panda samona yo libanda et bele ba sabonga mo sala attention. To na période ya tabande ko no propre celui c'est bango mais frame. Tiens bango bantifol. Sinon te vie ça pète. Mais ça fait caca. Merci pas. Mingi ba koti sama belé. Ayibi mutambo mi c'était nzo de pirier. Côté peki confiance de côté batrier mutu musa rotinda yo sala musala soki esinda ko mishalo mais yem tatinda ki osala yango sala attention na vie keba mutu musu po kosele musala tiso era ko futa akomo mutama na gagner ba bénéfice azaka na poso zwate bato mukili yango ni keba mukilo yo zala longola ba souci cha pembe difirita ki ça c'est si biso nyonso mawa tika ya yoka lokwa lisolo même matanga na biso ngate pembeze pa na biso no relate. Pourquoi même monsieur Kauka citerne même monsieur nanga so pa ba difficulté leke même nyonso tika na vite ngata na zo kanga bokanga ndoki même monsieur sakate na zo forcer kuna ko tande so ine pembe na biso mo na cheso pour moi souci examen makambe kenda kwa tele 4 bilenga boye soki na seka activité wapi lisusu je salue les hauts sommets mobali ya mama Catherine Kati le sapeur, le number one, sans oublier. Pasteur John, nous sommes venus ici. Les lots, ton plus grand souhait est à Nini, souhait à Eva Nini, il y a bien marqué pour Mokili que le bozati, au moins que Eva et l'obéli sérieux attend le bozati. On est là, maman, l'eau, on est sur le lac. On va faire un coup de belé. Or, exemple, on peut se le monde, on a bien des années. Quand on voit ça, les exemple, on a le monde, on a bien tata moyoki, à tête musicien. Bon, il n'a pas ça foutu dans la tête. Na se dégagé pour nous à l'aise. Na yebani mais na dégagé sur la mukinza mabia. Toke na sama na penta ki mabia. Or na se défoula qui pour nous à l'aise. Pas na bien de mukinza ngwe beti non li ba kuma na sale eloko parler sur tout ça. Pona bisa yo. Mama yo ka conseil yo. Vie donc moni soko cholamité soko sekamité na no resiterité on a bisa yo. Na vie faut les grandes étapes sur fumi tuni o ngai toté. Nzambe alekisa bato na formation obi moko sakaka leka na prière ba délivrer yo nzambe pe atika motali kana na difficulté pa tailler yo atala soko kokoka na so biso frère makamusu nzambe ngasa no jeudi akotala moto ti jeudi na sane na mona za no frère so na bongisi jeudi akindo bebisa ba kocholanga azongisi tout dimanche lundi mama nazo ba no frère école nzambe mona ngo former sa technique na ye exemple
okomona likambo so ekomeli okoti prison bato bacoli yo nzoka nde mopepa nzambe yaki so ozalaki libanda okokufa akoti yo likambo ngo na innocent bacoli yo quartier mobimuke nango prison ntango bi babenge tala yuma ya alexide eza na prison or nzambe abombaki na mopepe mabe so ozalaki libanda okokufa yango moni makambo so toyebaka te tolobaka nde boye combien de bato nzambe abomba bango na makambo mabe na mokili tofinga bango mabenga bango basalela mpe confronta confusion exemple koma kolo mokili oyo akosauve mokili ntango abotami bebe Pharaon ntango alukaki nzambe moto atindi mwana na ye akobikisa mokili na kimisi ye abibokende en Égypte landa lisolo mama soki makambo nzambe ozokomprendre yango bientôt omona technique de guerre ya vie mabe kolo mokili atindi mwana na ye oyo kutu bakosimbe te na nani soki nani aye kwa sauver humanité mais alobi ke bokimisa ye mpo bazoluka ye na Hérode or Hérode wana mwana azobotama asalibaki Hérode mpa koboma Hérode po mission nzambe kokorupe te tanke moka atindi mpe simba mpe na nani na mwana na ye moko koma apesi Hérode faire ya kovivre avi mwana na ye moko akimisi mais ye kolo mokili aza na droit meme Hérode to aya kotia mbeli mpe ezodenda to akokoma abungi azomona te mais apermettre abi bokima na tout ça so comprendre pourquoi bakimaki et puis abomisaki Hérode avant te pona bakino nana mwana ngaza pesa ko semission mokili Hérode kufa bozo azeli ntango atielaki Hérode na mokili tie kokaka na tout ça so comprendre ntango amoni Hérode akufi nsima lobi bozonga moto azali koluka mwana na danger aza susu te yango nazoyebisa yo lelo na l'église comment bozoteya bato na sagesse akocomprendre bible bino ngo bomemaka te bozopesa baverset mais bozomona stratégie nango te botie bana nzambe na badésordre ya vie na place okoyebisaka esala a yoki kote eza molimo nyonso eza spiritualité makambo so explike motu kalema te piaka oyo ezokomelesa te oakourage me période na yo te ino amoni oza nzete ya elanga mokosetrouve na mbula okorenye te ezalaka persévérance kende kwata ekosimba so okomi na période sombre oyo nzambe moko atiela motu okoza na pili moko bokopelaka ne moke mpasa na mbongo maboko pia yo eza lisumu te ekola formation aota esprit na ata soki okembi to te nde bele boyebi te mama nazoteya ofrere pourquoi basoda oyo bazosauve biso lelo awa soda azalaka botamaka soda te combien de basoda soki otali bango ntango bakendaka formation azalaka bibangabanga mais soki akuti formation abimi akomi esprit mabe nini mosala soda esalaka soda koma na esprit ata komi ye moko na zamba kobanga banyama te mais ntango azalaki civil bibangabanga nzambe pa terre bato akoma lokola militaire omona mama okomi na engagement moko ozokama na famille bakomi opesa autorité mokamba c'est la mission ndenge likambo so ayebi ndenge nini excès de coup dire atu omona makambo ebele sagesse ebatama yango moni nzambe epalekisa moto na difficulté botia kolobaki so kaka blocage malédiction donc moni mateya wana bosalaka tension nango mama ya kotia moni tolia pete courage mama soki otali mobali moko olingaki makasi abeti yo libako ata azaka na mbongo koboya ye te soki omoni claire etengami na yebi si yo à moins que ondima déjà libala asati yo alliance wana oke etali yo soki olati alliance okomisinga na kingo bokokabanaka likambo ekobo to liwa soki te atukuti mobali makambo makasi tingama okende libala oyo andata sango alekisa mungwa sepela nango bima makiero me lia c'est ça comprendre ndiango na jibsa. Merci pasteur John. Alors maman Brigitte coupé sur mon thème à papa Aris na Paris ah tout n'est que mon mot est intéressant na tout na vie no boy chaque fois matin na yo pasteur John on a toujours la tendance à retourner est-ce qu'ils ont quota aux agressifs qu'ils ont quota yango sisitaka mémoire ya bato pona retourner est-ce qu'ils ont quota balingi bayeba pourquoi est-ce que chaque fois retourner est-ce qu'ils ont quota est-ce que ce côté ça mande balbaraki donc eza babani eza badage moko ya ezala etikala de libela eza problème te ya ko ba est-ce que c'est ça normal eza badage moko eza nango simple rien à voir tout ya ko ba donc na ba pona ko faire captiver tes azaka donc net ndo ba dit amen amen net ngana ko lo ba nga pété mais déjà ba déjà ba jardin na temps maman et puis nous sommes chef moderne après c'est la bateau là pété na ça na posa na bateau ba yo ngona bité mate poso boko tilo la to ko membele to ko la fufu pasteur na so ba no ba ko tali felo na ibete boko tali felo na binde tina te ya na posa bino nyonso bongo la bité mate poso boko membele na lola botanga su kaka tala ka fete mon condition bato baliki mingi sino comme ya ko là donc on moni ezana ma kodiko tito te ya kan comprendre te les kawa za super yaka ko lo ngilita mate yaka bala ini bato baso comprendre nango te me ba yoko bando to na pembe eloko lo bakene la tini monta ndeko expliquer mona ndenga kuso ba ini ko kontina nzambe la bino ko boza penenanga neto sona balo kuta donc makamna so ba mama pe mama bato imba kansaka ndeto se bele de kola suka nzamba ko kama wapona bato bele tanga nowe te ya yo
bazalaka condamné bakotaka 9 fois libota moko 3 mabote kota te 9 est-ce que ba bébé bazalaka libana tambuli bandera yokela ba mama wate ba mama pasa na sera bazalaka yo ti mapasa bandi lelo comme ça on va boti bana mapasa na banza botika ngana ba hein ba ya tika yebi sakana okela ba bébé mawa sera no ba bébé bazalaka te ba bébé ba bandi lelo kutu ba bébé lelo ba faux bébé kolena ba ko changer. Et comment est-ce que pasteur John ba bébé lelo ndi ozoka kolela mwana 2 mois ndire à 9 mois bah donc c'est pas que kolela ba bébé ka ezaka ilenga boye soki na sekate kolela ba bébé te baka kale ezaka na neti mwana popi nye or chine sela ka ba ne changer te na ki mal ba la su nye te c'est mwana nye ezaka sute de lo bana ba koma mutu ndana te pourquoi difficulté pele ke kota tina bana même donc makambo koma nyamu ah o mwana zokola zana mukia kumopona banga azoboya biscuit or mwana azomona dozo senti que kotone na kotonda o ezali babe na mela biscuit na ngelo kotena lilaka mingi na kwango na fanda nye ozomona mwana senti que kotone za kotona mwana mukaje ba kwangi za kitoko koleka biscuit ozomona ese mwana lokola tse bomba yo pana mba ya mbi mais la sema na kama pokole ali babi ke a o sofetique tu as apirika ata ibe le matin senti que no kotondi là. En tout cas, merci pasteur John. Est-ce que vous avez lingama partout? Bon, kolingama eza nango problème te nango ko sepelama na bato na mité mabité so na linga bien. C'est pasteur John, j'ai tira balandi na yo. Na ça si na bango nyos. Mais nango sepela bato so benga nga bato nyos balinga ngate. Ona zo ba no frère, ngamo pe na yebi. Oui na yebi. Ona ko na ebele pe ya malam na mabe baza mabe na bité ke mabe ya kolinate. Ba o baza un peu, n'était so comprendre ka. Maman nanga. Mais bino nyos na sepela na bino menga na linga ba bato nyos. Mais na sepela na bato nyos te. N'était so comprendre. So lingi batu nyonso so osala mabete mais so bina se pombe so te po batu misala batu ya batu ba makambo mabe baza mususu mwana loba boy apokisaka te boy faut donc me mututu tolia pete na bino et puis na ko so batu nyonso ba se faire na matia na ngami balinga ngamo ko rare na te so comprendre yo moni mama na so pe so ba permettre que na vie so oza muto so éclairci baninga ko ngaro contre ba poste privé batu te ça le la lipapa linga makana pia kana ba projet mais na fête ba memaka été bakendo pona sapato na ketch pasteur John diaspora est en aposape et monayo et pemben na bango c'est-à-dire dans le diaspora bana poto to sur exemple à papa Rams Bigao na Issa oncle Joseph na Amérique. La beauté en marche, donc tout ça, staff à diaspora et à poto. Pas la peine à poser ça, mon peu qu'on ces produits. Pour nous, on bande la web, ceux qui les production et paie 5 millions. Au moins, moi qui les a remarqués, ceux qui m'ont remarqué ça. On a trouvé ça. Nous avons tout ça, tu n'as pas ce qu'il y a un côté. Biloko paie ça, il cotisation, tu es comme retour en musulman, on est bâti na saint nan. On est à mon coso. Yo c'est là va servir yo là. Poto ezana ngombo kaneti bamboka nyonso ya teke mukulu koma na poto kozonga sima po yerita ezaka place ezalaka nete soso comprendre donc tokomona na karamingi te peso bokomona nga na poto ngo grâce ya nga William Manon na Strasbourg papa na 14 enfants vraiment na pesi sani ama mboti ya masekité wana frère moko azini sa sifoyo e bele kutu et puis nazolo ba mama la musikelo moko bokomona mapele bamboka ngo na baba so na limité que so na lobby na l'hôpital na la pasteur ya gauche droite té na zaka clair pe na manchaka ba moté na boy na mona mwana mama nanga leki na ngande na nga kota na compte ba ndimi pona yamba ou bien ko la mama kama mutuli ko makona sete o te penda na mone privé ngapa na nga privilégié za la baté ngapa na nga ko banda na 1 tina 10 mututu aza mutu e ona ina ngana leki ngapu taleka ba zakate ngaso sana netali yo to sana ngi to ça tout est vanité université na mobola na cimetière ba sa quartier moko mena mukiba za quartier moko te pro makamoleka kitoko sa ina via pombe wana za ina kisenzo na ngamanjo wapi na bisike sanga tina azai chance okuta no te pour les patron mena cimetière beaucoup dans la quartier moko za te que so meki dinda ko mena ngoko na rien tout est vanité ngaso na sa modèle wana ngao na et puis so tema tena ngakutu na kana faire ninja ba zanga par rapport à ba patron. Pour nous, on patron, ça va contre ma patron, ça va contre ma patron. Il y a un homme qui va au fond de l'état. Il y a des choses à comprendre. Mais pour nous, on a des choses à comprendre. Donc, vous à l'aise, vous tout à Zaïti, vous tout pas manifester ça. Et puis, ça, vous tenez son fallant dans le monde lié. Challenge à vie, c'est un de Quata. Quata, c'est le pays de Zonga Giga.
kokoma lobi faut lipa po lipe mwana na faut bagarre po bagarre bino faut coopérant zala coopérant ko tchaka vina mankate ko saka bilina na to kotalisa ba passe ne fi pas batute ondo moninga ya wakoto moninga te bomba ba dossier na passe na vimi bimisa courage ata difficulté eza bomba ngolo kufa tena makamukuta nango zamba yebi afan n'est pas dans la paix linganza mbeza la courage respecter ba tukuti na mokili yo c'est ça normal. Merci pasteur John. Est-ce que vous avez caméra na biso? Problème de. Na lingo mi poser question. Yo mi répondre. Ça le cause ça l'émission yo moko pour répondre yo moko. Balanda Seka TV parce na pour ça ba yoka. Ba pour ça ba yoka. Na le bita la caméra na biso. Mi poser question yo moko, mi répondre pe yo moko balanda Seka TV parce na pour ça ba yoka yo. Tant balanda tia ya Seka TV yango tozo solola. Omoni mutu na mutu azwaka part ya likambo elobami mpe pesi mwa nzela objectif ya mateya ezalaka to se retrouver biso nyonso liboso akolo mokili kose retrouver na ndenge ya bien difficulté ya vie ebeti yo libaku te mimona lokola oyaka ya nyongo pesa vie na yo valeur oyo akondima yo bien oyo akondima o te motema na otemoi sala likambo epesi kimia na esengo na yo ate beti bato mabaku soki oza alaise kende me na tindi yo tosala mabe oyo kobeti bato mabaku apres bakinga na réussite te napesi mpe motu foti te oyo akota na ndako yanganga to tanke mokili eza tozokende oza mpe na droit koyambola na kimia okende epuis yo moningo abebisa kota ndako yanganga ya yo nini na ye ese abebeli yo akobeba ya ye moko koma likambo moningo otyaka na moto obela kopasani ya mapa na vi vanda nye tambola na ekenge elinga nzambe ofi wana chele ojona azaka sula ameleli yo masanga ameleli yo te nalobaki nini banyonso bakenda bare mpona esengo akuiti te badifficulté ya vie mpe kuita bato bakenda kokotolona babare basetrouva bato mingi bakatama na nsima kuita partike makambo ya mone social te shoki na motema soka bapoto ndele soda akenda guerre ojijaka na lwenge te ndeko nanga linga nzambe zala courage komityalaka te koloko lobongi te yo eketeni te mutu tu azorépondre invitation mokili ata na zo ya mingi te na moki onga na kozwa nzambe kopianga kaka mwa kikuku na kobomba bana nga na mwasi tokozala lese soki ozwa ebele merci mais lokusengo mokili wumela oyo anuni aleki mutu nyonso atie bamilio na banke secret ya vie nzambe nda piaka motu okozala na mbongo te moza na kimia kolika moto atia mbongo ebele na banke mazanga kimia tolobaki nini combien baza na bozwi oyo baloka meme na beglise ke so okomi na mbongo ozwi kimia combien mutu mosusu aza na mbongo ebele make komijembika atiki mbongo likambo nini eleki epasi oyo atiki mbongo na ye ake komiboma atiki mbongo oyo nanga so tokomi na mbongo tozwi kimia kimia ezaka na mbongo te mbongo eza avantage ya kopermettre moto amona nyonso mpa kokisa nyonso mokili esengi mais kotaka na bapoche nyonso etiaka moto azala lese to aumela te wana eza makambo ya sekre nzambe keba na vie okoleka bato na mbongo oyoka mpe toli na bango mpe bomba okoma mpaka bato nyonso banuni batie bamilio na banki te nzela konuna na miso emonanaka pete mpokoka epesa me n'importe qui te yango namona bilanga bana États-Unis ezaka na service traiteur moko na kombo ya katika pesa bokota wana bokose retrouver boza jamais déçu bokolia kitoko tous les biloko confirmés eza na kati dans les 16 services traiteurs oyo eza na États-Unis ya chef pratique spécial que je salue. Alors pasteur John nalingi balandina biso ya Seka TV bayeba badifficulté nini okutana nango banda aussi obandi koteya biso liteya pete aussi badifficulté nini to baavantage nini epesameli yo bando bandi liteya na yo ya pete te badifficulté wana eza kutu ya kobetela te bao surtout bakaniselanga mabe to basala mabe bapusangaka nakoma na mpasi na komi donc napesaka merci na bao nyonso tu balinaka nga po effet ya konda koniyenga nde effet kopesanga courage ke na se prouve ke nazalaki ya vrai mpe se confirme nate so comprendre yango moni na nzambe ezala courage destination ya motu kopebisaka te mama soki olingi oréussir na vie eza lokola soki ozolamba soki ozolamba mama kobanga milinga te ederangeaka na misu mais esalaka teke biloko eboya kobela ezalaka mbamba na epepeli tielango mbamba motivation pakapaka mona me fufe kotombola kokolia na vie bato nyonso balia napesa bango raison na misu mais na concentration na bayi bosila na koprouve lelo peke kokanila oyo epesi fruit et en plus nazoloba malamu ya likambo wana etali ngai te etali kolo mokili
mobalo yo lingi ataza pia kateke bombe na quartier sangatine bato basoka nkele kokoma donc lingi mobile na fait tomo na quartier ngalo kwa kombe était sans comprendre pour bolingo no landi o na kitoko mobalo lingi mama ta peso 5000 ko sake saki 15000 na kabaki ne bon monsieur na tikali mobalo lingi ata peso liko fo fini ko saka na tutangi na porte nda porte ngo fo no fubalo ngora porte trois fois on a tout le temps mobalo beto makofi 3 fois était sans comprendre mobalo lingi ba ko tilika so mani moi ça zotam ça va sango mobile ndenga mabe babo ni komi na suka donc on doit permettre mama so ko ningi musalo mutu yo ba ko ningi musalo yeleli to mission ko lo la pression ça so ko sala ngo quelque soit difficulté mon on ga bien et ça va so de mouton pour sauter hein pour comme un objectif de le mama besoke donc maman on peut se conseil musalo so pona ndi ma be chèque na ngona malamu na ngona na suka ezanga bénéfice te musala mon côté à terme ya mukene ya mune na suri ya musaka bénéfice musala zo de salakate tout chemin mais à Rome nakosi na nzambe pe salamba pour se persévérer nzambe abo se persévérer pour peso kimia na vie pour je sais pour ba nzambe nanga et puis na zo biso ko banga makelele na batu nyoso ba chola ote mukelo kosimba ba changer langage ozo comprendre ba ye penze nzamba sana azande boye vraiment ton dimanche qui c'est ça on monique comment dans Zambie ça la courage et aussi merci pasteur John tokomi presque na sous émission na biso comme OK vers la fin la linga qui juste au pesa conseil na balandi biso balanda ki biso na moi mkioto sololi juste conseil na ba téléspectateurs na biso ya canal katika conseil ça maka ozala mbangu na posa mokili te emi mo pressé koleka bambition makanisi na yo na vie tambolaka na se ya baprojet na yo mekoma pembeni soki omoni makoki ekomi na etutani na projet l'exercice ko makanisi na yo liboso ya baprojet na yo matisa yango landa ide nini ekende ozwa landa ide oyo okende kosala po eluka kobenda oyo oza nango ekoma ntina niveau ekopusa susu ide nakenda yo okokana mpo nakende bien zala yoka boye yokanga bien ide oza nango kowela bomengo mbongo te komona mbongo na miso ezalaka bien mpe komela yo foza na technique ya kobenda tant que oza na posa mbongo tanga njiki persévérer soki efuti na classe na suka ozwa mosala mpe soki soki te otangaki te tielongi na commerce teka nyonso okoteke korambusa 100 francs quelque so eumela eza na ekonzo mpo ekoma ebele osangisa osan sortir ou bien te kende bariske ya bato bamonaka pamba bakopa mike mike bato batyolaka mepesaka erente tiaka bato mwa rentabilité ya komona kimia na vie mpo mona pays kaka te eloko wana ezangi ebele ndenge oza journaliste mama sala mosala na yo persévere kende koluka bakopa okendaka bato bamona lokola ye mpenza mama yango nde base ntango ekofuta na suku kosa kimia zala lokola moto akenda kosala mosala salite batyolaki na miso mpo mosala eza ntina te ntango efutaka ye na suku afandaka na komboka azomela mwa moko bato nyonso balekaka batiaki eka moto mpenza kisaseyela bango courage efuti ye na poko soki atalaki moto eke mapeka ndenge ebimaki oka vi na ye soni nde asekamaki mais lokola atiaki elongi na moi ntango botyolaki mpona batour ebele mais ntango eramboursaki ake na ko afandi azomela mwa moko molulaki kota afandaki vi faut être courage kobangaka litio ya bato te bepusaka moto akende koma na objectif mpo babetele maboko soki oza bilelalela okotya vino kaka olobaki bamfuta yo okokosela na bana serke bafrena vi na yo or na vie keba lobaka chaque fois bagare ya vie oyelanga te na yela oyo te tokutana oyo eza challenge nani ayaki na nani soki oza bilelalela tokokotina molonga bata délivrance kende ofanda église badelivraka yo luka etoko tia na sali pekondire ya droise fandaka kuna asalaka priere nakolela mbonza makoka mawa akwesela mbongo na nsima mokongo mbongo oloko tobanda baprojet biso bataka ezala avant vawa kwata nga priere atelaki tina sali po otike mapate koya na mbetu te challenge tielongi na moi osepela lipa longo na ndoto ya baba tozi profesie ya ange soko bimi te okuta nango te nyame compétent na zamba akomisaka mpaka na vi te keyeba soki oza nyame compétent okufa avant eza monde balider na mwana na zamba nyoka ameli nyoka atalaki molai te nyoka mokusi ameli nyoka molai afandisaki ye wapi koma michopa mokusi ameli michopa milai ndongo yeba. Merci Pasteur John, merci, mes respects à la patronne Katika Pesa, mes respects à la patronne Katika Pesa, et en même temps je profite de l'occasion pour nous revoir dans la diminution sur qui
service moko kaka tracteur oyo ekangi maso na États-Unis mobile mais ça service patin katika pesa. En tout cas, allez là-bas, vous allez vous retrouver makambo bien kitoko nyo se vandi kuna. Mais respect encore na lié moko le haut sommet. Les patrons s'appellent Kapesa. Papa na bradi. En tout cas, il y a eu yango wana na badi mandima canal na CP vraiment une émission na biso, na CP na ndenge bolo grandi biso, le bon de Amérique no le pasteur John en personne. Hier yo tozaki na un entretien donc comme presque na suka émission na biso. Nos remerciements au chef Yemoko Papa Nabana. Quand je dis Papa Nabana, donc Papa Kapesa, hein, le number one, Kolo idéologie. Yaya, Papa, Bana, Nyon Sonde yo. Merci, merci Makati Papa Nanga. Talara yo, idéologie fana, idéologie à solo, idéologie à bien pesé au récit. Laetitia Laing bino nyonso ya bino yango wana na remercier bino trop bozali belé ya kolanda biso na kati ya chaîne na bino ya kitoko kati